pembe. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi net il y a tout le bagage net toujours moko n'habite papi kako la bêtise au mabia la les news des stars et c'est un coup na solo na yo moronde face à face est-ce que c'est vrai bato musu balati ba image ba fille ndé mutu ba beta qui est mais bato bazaki présente na fête ba lobi que yo mutu banda qui est ma coffee de bite est-ce que c'est vrai ou c'est faux et là on a rôle baga ouais Angola et là on a rôle baga mokili la scène na bolimbi c'est pas ya boss na ngai le roi de la forêt wala msako tomboka atomboka te ezana makambo susu biso salaka biso passe tozaka ba parents papa wana en tout cas bon excuser na ba fanatique tout parce que trop c'est trop na comment la fanatique bazaka na misu la fanatique ba monaka la fanatique musu ba supportera ba injure te tala ndenge pena je na biso wana afinga tina gladi aboya diplôme ya mwana président na gladi asimba wera kofinga kokota tina ba vie privée azwa même ngai oyo afinga ngai ya kosakana te bon eloko ni towela na bango nayebi te soki internet yango eza mpona koéduke masse ou bien mpona kobebisa sous génération parce que na poto lelo bakoma kotelemela o makambo ya mitakala bamakambo banini balingaka yango te mais sikoyo bango moko na poto kuna kofinga belgique moko bo oke ya mokili kosenga te ok parent kovanda na palais bo akosupporta ngo te eza passe bakotaka babetaka bakota na site na ye bata makambo nini oyo asala biso basala émission moko napesi kufonde de pouvoir moto basala émission na Suisse yeka na Didier Masela kaka kofinga wera yango na biso trop c'est trop banzoi balamuki nzoya ngelo bakote musu oza na toilette va na toilette nzoka nzoya azana bafanatika le wala forêt ba marque na marque banzoi ba okanga ba ba photo oyo nyonso abika finga wera eza ozaka na kim eza ozaka wapi yeba ke wana danger na o ata na kata palais na ata domestique na o akoza pe nzoya wera ata la famille na yo 3 personnes mo bakobeta yo na likambo ezanga tina mais bafanatique le roi de la forêt donc on va affirmer biso que yo monde muto betaki ngala ko simba père wa te so na simba na koboma ye banjo ya le roi de la forêt nde basimba ki ndako tulene ngala rataki nda basiye basiba beti ngala regeta zaki ndawa na regete na don na regete sima asa papa mukolo zo comprendre bien tu et nous regretter ça li pe batou pasi monde entier mobima parce que ba betier à l'agonie ba betier ba katie ba chemise ba cravate est-ce que pour na yo vraiment au monde qui pour na ko rendre ba compte rendu na il fallait ba bete bongo tu ezaki pe ne l'homme sur ko ka pour vendre ici au solice que boé ezela ba fanatique musu bazanga bakana bango ko pekisa bango te ko pekisa bango te tala ozo sanga bana basi ba betier tala ko fanatique à moi aussi bon c'est ça qui a mibali. On comprend. Des photos y a na batu musu batu na mona batu musu batu charate. Leti yebisanga artiste lokola Big Boss le roi de la forêt. Ce qu'on finit à répondre au thé. A finir à batute. Bon, ngala luka mabemo ba sape na mokina mona ngoti. Mais comment on finit la katina niveau wana? Ko finga mutu tina mona na boti.
azwa pena photo ya Gladi atia yango azoba est-ce que mon azou diplôme en solo total asoka azou diplôme mokili telemelaka ye après le diplôme à Gladi bimettre au bois quelqu'un yango diplôme yango wana loba oh est-ce que bakosala le fait yango ya solo bon talatina mwana entre temps nde na mona ki wana nabi ke face à parents parents en tout cas bana ya papa Zoro eloko na kosenga na bino bobeda papa na bino matoi ndenge biso toza boto ape ba parents toana bana pe ba otanga ke batala pe ba makambo sur les réseaux sociaux ba mamebele monsieur komi mwana ko motala papa azofinga papa moko boy eza normalité famille na babenga matoi parce que le roi de la forêt azana bato a jar na jar azana bato a jar na jar tsona otsa bo ozo comprendre azana bato a jar na jar ozo comprendre azana bato a jar na jar baza ebelia ndenge bake bato a jar na jar omoni kakol soka simbaki enge ezali wana ye mais banda lelo désormais na betisete na nga soki oza mobali soki oza mwasi soki oza koko mipesa valeur na age nao mipesa valeur nenoko olingo osala oyo akomeka soki ofinga le roi de la forêt en tout cas big boss le roi de la forêt na biko wana mikili excusez ngai trop c'est trop oyo akomeka lisusu oyo banzoi basalaki eza moke sikoyo baserpent baobima nyoka azala na place akota te nyoka ata liluso moke akotaka sikoyo yo okota wapi donc yebake partout ozala na osage ezala na fete ezala wapi tozala nao donc c'est ça donc c'est ça na bafanatique na biso en tout cas bo excuse ngai trop c'est trop bafanatique ya big boss le roi de la forêt bo excuse nga trop c'est quand même bafanatique ya le roi de la forêt bamoni yango mabe babeti bakati ba chemise ba cravate bamoni yango mabete bamoni yango mabete même nanga pe na osepela te papa mokolo mo babeta ye buzoba na ye mutebetisi ye ngai te le roi de la forêt pété même nanga na osepela te papa na azaka le sel tu azofinga le roi de la forêt afinga marana ye même na kini bato bafinga na bango Weronson batango siko baluka kota otambola bamisu babatama na baka bamisu baluka babwati bazaka suste ok na kwa moko boye bokangami deux personnes bozu bosala image bobwaki non kende pe ba fête soko yebi ke mutu mo afinga le roi de la forêt invité penga na roya o comprend siko ke ezalaka babatamaka so comprend ya solo parce que biso na wenge maison mais to finga na so batute et l'équipe trop c'est trop en tout cas ba fanatique na 5 minutes sous pardon trop c'est trop et l'équipe mingi banzoi ya wera nde mutu batelemi nde bataki papa wana maboko na ebite pona kabongo est-ce que soki la msupe kazongi ne poto continuer ko finga wera to ke no batu pe o ba finga wera ba moni bonga pesa mo sukanda ba finga wera mo iteke ezaka le droit to travailler na biso na CNT bo sala bino lo rote te ngala ebike kobeta ezaka pona mutu akufate ezaka pona ko éduquer mutu so moni mutu azo continuer bon seka yebi eloko ya lingi nga na osenga na vie wana asala be mission na ye atika ne komba wera aluka ba news na ye atika ne komba wera po yango te kam te sala ye bien po yango ne kutere bomela ye makam parce que ega kuta ko temo avandi akuti siko abata baboy ye sanga siko ka o mina soka oli alela na komba wera la lela mise wana siko moi mutu mo afinga ka yeyo comment ça a vie en danger a vie en danger ngala on peut ce concert je la Zoro on mukolo ngala orphelin de père et de mère conseil na on peut ça oza papa na ngana na mona to oza père na ngai ko bandele loko suste o papa mukolo et ça nga passe na mona ba basi bazo beta oboye ça nga passe parce que basi wana ba oki passe artiste na bango oh yo finga kana mwana na ye ndamo kutwa oza vina ngo ani ko finga ngana yebi kutelo na sala abi ya finga ote ya postaka photo tanga mona ke ataraza ke obeta ki linda ne sala ya poster ko moko lo baganga na beta mosi na ngana bala aza mosi na bala aza mosi na zwa ka ete mo ke longe vimbi a mi déformé balobi ke no ba image triquée fonga na le kana TV na ndo ba so image triquée non
moi so babeta ko bika so basalo mabe a boka bo a ki m'appelle libala mais moi sinon to aleka na ndako au moins que normalité nzamba za vrai juge nzamba za vrai juge oyo sala bana biso batuna papa mais pourquoi nous tous finga bo pourquoi en plus ben journée à mabe notre total émission mo ba zo baba combo bino allo baba sexe na bino na il m'a souku mbala mandefa pembe avec le public vitesse à niama quoi